Charlie Prince a collé dans la tête, le que faire le bien effacé ma vie. Le bien, ma bien, il fait ça, il gaffe aussi, il a la gaffe. Il y a un niveau Charlie Prince, éviter comment papa Hervé dans mon Ronayo. Charlie Prince, n'a bien autant. Charlie Prince, nous c'est respecté, on a la famille, on a la moisi, on a la banda, on a la cousin, ma cousine. Nous c'est respecté, éviter comment papa Hervé. Na makamba mike oyo bagolo bayo inayo bagolo to na faux monde ngo tsabiso musapi na munoko biso pe to tsa musapi na munoko mais nous avons respect na yo na respect na biso te yango le monde na Charlie Prince aleki ni couvre les gaulois aleki ni Tracy Eleza aleki ni Muko Antombolo aleki ni ngai aleki ni analyser biso to lataki mama papa Hervé na motema alobi biloko ya sala ya pemi na faire gola sala nini ebisanga comment nzembo faire ayemba to beta faire concert moko ya 1000 $, ba kota na mongo na asala ni ya kuta faire za faire ya kuta faire abeta ba 5 kg abeta la wenga abeta Bercy abeta double sénite abeta Palais des Sports les agitations ya Willy na Laurent Tendance baba ninga na hote lelo tozawa badanya ba musique ya Congo ba mona na poisa babi nga na biso le mo delo mata ezaka na concert moto beta to rattraper biloko na bango to basala ya concert à stade de Marseille na biso ba ole wana nde ba ole la ba ole bate ba ole la mane ba ole ta ba diversaire bato ba tchekile kitende ba sous-estima ki ba ignora ki ba milmisaki net banani mais bato ba diversaire ya papa Hervé banani ka ba diversaire to yeba diversaire ya papa Hervé ah to na posa te to pesa tout importance mais na biso ke omoni bana wana mike ba ole kaleka ba TV ba tindaka bango omoni muta tindaka bino to yebi bientôt là to dénoncer muta tindaka bino omoni mwana wana ya makelele ya muke o vena biso rambo azwaka lelo comment ignorer vena biso Koffi Olomide avant de ignorer même vena biso c'est le scram mais marié na voiture à l'époque ah il y a sur le baba de génération que génération mais c'est le bima liboso ya mwana wana ya bandal afanda te bango baza bato asimate biso sibango boye na na stade biso ta bato liboso totali faire liboso to bato asimate tu na simate na stade bon sima pour de motani oyoka nini il y a importance à la faire à Betty Rumba congolaise de 1960 à 2023 loko bami ebité pe ba yebité za palpite na agitation mikolo ira na agitation eh ben ça agité au moins te ba combien agité biso za sko calme ba ba beta bien loye biso na ye moko jeune frère wana jeune frère et petit musicien jeune frère et petit musicien c'est ça la bato beta na wenge basisa formation te to ya pe na rano yakuta lobi ke bolinga kute po ko développer le ya faire ya mwana wenge amona wenge ya beta na wenge ni bilo ni affaire yo a dévaler bilo ni tala na bien à respecter moto na tembe aza petit mora muke aza petit garçon pour un grand garçon à rôle de Mbozanga Tina TV faire un héritier bah un problème moko que otika no na Sony faire à défendre les gars juste un clan tout un clan wenge tout ça satisfait tout un grand clan bino sur explication vous venez à Guinée clan wenge misala otu ba vewera ba sala ba VJB na oyo ba les padres ba sala na ba wenge chauffeur attaquer ne escoto quoi les agitations botique agitation to betandoule faire à la gisi kaza capable après wera na JB na wenge zaye pour muta beta zenit sanga yebisanga mwana wana ya bandal na bana na ye agitation et koti makasi mo tazongi sina bandoki bato bafinga yo biso bagolo to aso agité donc muto zolo balande bongo mwana moka muke misika Kongo za na place te na misika Kongo za na place te tala ndeko nanga mwana misika Kongo lelo bo aza na place te
place ezate okenda na tala okenda na Cameroun ozwa trophée moko boye ya lokuta trophée za mbongo te eza mbongo esanga sola kisasa zani kisasa yebi ndakuni ya valeur lo wa boye sa te tosola be bapale ya wapi ebisanga ya wapi atonga lo wana ti ine 3 eza te tosola be ntango ozwa batrophée faire egola vivaka vie réelle ala pale la bon marché bomonaki yango Alexandre baki mabe akoloba ayebi eloko te c'est un humain mwana wana wese aza mwana moko moke ayebi eloko te eske yebi makambo loko ya biso bato oyo na tv toyangi na bafanatike repa la zamba nasalaka repa quartier la te nasalaka repa bcbc avant toya ba tv donc toyebi histoire na bango moko ya sika eyende konanga kobukana te na masolo ya agence eza se moko ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ndeko yokendaka mboka ya Chine oza na besoin ya kotinda biloko uta mboka ya Chine po eyela yo de partout na mboka kozala tala solution mpo na yo yango yo agence ADBM full service eye mpo na basolution na bino nyonso na oyo etali bafrais tous les sortes ya conteneur bakoli différence ya ADBM full service na baagence mosusu eza ndeka sérieux ya kokamwa bondimelanga bandeko na nga na agence ADBM full service otie biloko na mboka Chine ozeli ekomiti place wapi bakolivrele yo biloko après opesi mbongo ya boye nano ezala te kaka na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ke na agence ADBM full service ba réduire ba frais ti na 30% bondimelanga ngai nano ezala te sotuni ngai okozwa bango ndenge nini isifi obenga biso wana ba numéro oyo bakoyamba yo pe bakopesa ba directive ndenge nini okosala mpona kotia biloko na yo po ozwa ngo en toute sécurité ndeko na ngai bondimela ngai yekeyi oui. Prochain internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Matala à la présentation de Radom Serabino ici la Congo sur Sexualité Oblige parce que je suis déjà là avec mon invité. Il s'agirait de Liverpool, le sniper, donc Babi, sur Monier Bagolo, tout passera déjà au parce qu'il y a à boire et à manger parce que les lots, après le 24 juin, les lots maintenant Liverpool, mais les lots, je développer moi du mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi je dis un grand merci à Roméo Moucheno, au four, on me l'a derrière la caméra, pourquoi poster à Gérard Semboni, notre DG avec Kabamba le cordon, mon vieux Jojongo Ndaïmen était avantageuse. Patron, je te salue, Willy Mouchen, le sel et le véritable code mondial. La monnaie avec Bruno Loubik à l'argent propre en bon soin et la bosse de Rayoté, mon vieux l'honorable, le futur honorable, Chico Loubanda, 2 fois maître, Balobi, mon Lebeliaban, la Founa, le futur honorable, Chico Loubanda, 2 fois maître, Aya Simon Bidi, Zikash, pourquoi poster à Rodrigue Matende, Master Yaziz Aloukou-Sa, la monnaie, on a pêché la Chanel, la parisienne, et moi, Sinzambé, mais tout le monde a dit, le Matababi, Roméo, déjà, il faut qu'on l'absorbe de large, je vais te sentir. Entrée à Liverpool, Liverpool, les snipers, d'ailleurs, quand on aura déjà, on aura déjà Liverpool, les snipers, Babi, le lot, le monde appelle assistance, il y a Natacha Lamiel, Natacha Shannon Lamiel, elle a assisté sur l'une de nos concerts, donc j'en ai hâte sur la vraiment, donc Liverpool, les snipers, à qui je dis bonjour. Bonjour, Dielo Mata. Bonjour, Nabalandi tout ya Congo sur ce ballon de Bissolo. Bonjour, Nabagolois, bonjour, Nabagolator. Bonjour, Nabapère, Padre Jésus, moto yambo, musique à Congo. Pourtant, de Sabino de faire la moto yambo, à Tcharatembe. Pendant Sabino a fait la moto yambo, Mokande Fochaye, Monique sa moto yambo. Photo mon appel que faire à Betagui le 24 juin, le 1er juillet, Malamona. Pour part pour la fondation FMM Nantele devant chef de l'État la famille présidentielle babi na musique à Congo au faire en yimba voilà faire rigole mais bah imagine ça bisoto te bisa ba tout que faire dans moto yambo ba golone to ba faire moto yambo mais mboka et ça la ganete boya bayi congolais baza bato balinga bamona na miso bamona point par l'appui. Donc félicitations à Papa Veni Kabouroni, le padre Nzambe, Jésus Motoyamba musique à Congo, roi 24.
donc nous va venir roi 24 nous tomber à faire ego là lumière bagolois gloire et lumière donc gloire et lumière toi la gloire na lumière Yemo papa Hervé lumière biso gloire na lumière donc toi ne sengo banda musique ya Congo banda histoire ba stade banda le seul jeune congolais musicien avec de 1960 à 2023 c'est fait rigola et on dit ba vieux tout ba sepeli na ba vieux ba kufa ba sepeli donc fait rigola fanda na yo ndenge bato ayembela nzambe bayembaka umela na mwende na yo seko na seko libela na libela merci na bureau ya fait rigola toujours combattu jamais abattu bolobaki tour na bureau bolobaki tour votre état DG Polo au bureau ferré lelo bureau ferré et bimi meilleur bureau ya ba ministère ba jeune nandeni souliga mais sort stade de martyr nandeni to lo bandeni di lo matin yebi sanga stade ba nani betel wa fait stade ba nani ba to ba ya 16h stade ba mais to que nous maman stade déjà ya fallu déjà 16h déjà stade oyo to beti là on a remercié ba bureau la pesi mbote na DG Polo ya Toko Ibounoir TMC Trésor Congolo Tracy Eleza garçon plaisir maman Laurent tendance o atika ki poto aya ka futa ba avion na ye maman Laurent tendance ça ba direct na ye ba donc moi Laurent tendance ça ba chi biso ça ba émission ba moi to ça ba chi stade wana ko tonda te pesa ki mo déjà to lo ba ngo le bino combien d'émissions na scène Congo source ya biso ba imo avec faire go là a banda concert to dans le stade de 9h à 13h, 14h, 15h, plutôt 16h dans le barango ferré, à Obata Podium. Dans le barango. Papa avait 16h pile, à Zagui déjà, dans le podium, on a reçu Samaï Congo. Donc, il y a Bissou et Sengoza qui te pèse musique à Congo, Valère, tout le monde musique à Congo, dans le ghetto. Il y a des gens qui contre la musique à Congo, mais tout Congolais pas embarrassé, mais contre la musique à Congo. La fille à la guise que Naïndé n'a porté garant pour la musique à Congo na ghetto. Mais si vous Liverpool quand tu te dis que concert il y a fait rigolo là et les gars qui bien denga là toujours big up et puis félicitations toujours dans les cadres par rapport à concert et puis organisation surtout et les gars qui prennent PPL tout le monde a un incident monté gros et au salam mais on dirait après on a et il y a eu souffert rigolo là problème sur tout le monde parce que tout le monde est là plan où il y a félicitations tout le monde qui va soutenir qui fait rigolo là tout le monde qui va dérouler même sous ce bazar la maison va être mis pour prier bah il y a qui na podium tout le monde qui va prester qui mais tu vois moi sous après voilà mutu ce sont entre faire rigolo là hérité maintenant mais pour la concert tu n'as évité hein parce que balobi que bino bo bandi bo tindi Congo la bandi après ba on répondre biso déjà dit le matin papa va le ba pas battre déjà ba golo aso ba siliki ba silika pas battre mon monde ba golo za faux monde ya faux monde ba golo za faux monde ya monde za faux monde monde ba golo na musique ya Congo ezalati ya monde mutema mabeza monde ba mbeli monde ba épée monde ba machette monde minduki donc soro yé tokoya soro tché tokocha soro lobi tokoloba mais à quoi sert ton loba biso mutu bitumba to mundi bitumba o devant peuple congolais devant peuple quinois devant tous les 4 districts à Kinshasa donc lelo oyo bato ba s'attaquer na faire essayer ba faible pour faire à sauver honneur ya clan Wenge ça compter à l'ongoli musique à Congo ça à l'ongoli musique à Congo na ghetto ayo sauver honneur ya clan Wenge ndeko nanga si on a minute sur qui biso ba Liverpool pour ngai vraiment na lataki mambastado ndeko nanga lo matana lo wala tina mutema ba golo ba to travailler te que papa va pesa biso là ti lelo nana idée te que papa va faire un bon nande na bo mais faut na bosser devise nanga faut na bosser papa Hervé lumière biso ba golo gloire et lumière donc on a gloire mais comment on lui qui a sauvé honneur ya clan Wenge na sens ni clan Wenge mais clan Wenge linga ko pola tu obite clan Wenge to tikala gina faire gola donc to ngo pola ndeni moni misala tout clan Wenge basala banda clan Wenge banda oningisa Afrique et tikala espoir na biso ya faire gola pour biso da banda ya Wenge donc golo déjà azar mwana ya Wenge faire lelo aye ko sauver honneur ya clan Wenge faire lelo aye ko lakisa batuke yende après jibe na wera na Wenge c'est yé
après JB na wenge c'est hier on 21 na tie Badolf te eza ou faire Badolf de bazara na wenge na ba JB mais so après bango na bi après bango so na ndeka wenge na ndeka basaba orchestre na makambo ba JB ba basala mais c'est faire mutasala ngo à tout stade abeta Zénith est-ce que ça rolo azo ke beta Bercy to beta Afrique no so Nigeria to beta na Maroc bisanga mise na Congo beta na Maroc depuis Congo banda azala raté mise na Congo beta na Russie azala raté dans sali makambo déjà o emona ni ba vena mission 21 ba toni sa ba stade bangola ba buka ba boisa ba buka ba Cameroun kasi me ba bi ba propos na bino ya ngwana ndike ezo kimiko ba ya na tuna ko tuna question na kasi ba bi ba propos o Congola lo baki par rapport ya wata moni bata wata pe déjà biso moni moto na tembe avec beaucoup de respect na la pesa raye moni ba spiritas botika pour créer agitation na clan wenge o les agitation na Liverpool na za pe na problème na bino tino mo bi pe Liverpool a cause na problème ba spiritas te pour biso toza bana ya wenge o to contribuer na ba orchestre belé le ba jeune ba wenge et ça succès toza yibe na bana ndiki to lera bi ba mbongo na bango mais to ndimaki kota bombo ina biso en jeu pona ba jeune ya clan wenge peut toza yiba na mité c'est to soutenir bango le neto koli boti kota agitation na clan wenge eza na ba yaya na ba liki ndenge to solo la boye ndeko nanga biso to na problème na ba spiritas te to na problème na moto na tembete moto na tembe pas cause na problème mais to moni on est zongi parce que Misha ya ki on le bi ke faire go la pa yembi na ndenge to solo la boye to boyite jeune frère na biso na musicien eza na ngoma bete jeune frère na bino jeune frère na biso Misha jeune frère na biso musicien congolais jeune frère na biso est-ce que mon nom bana kosi aga jeune frère na biso moni jeune frère na biso wana faut respecter na moto na tembe à part na ko respecter les padres pour tout ça makambo ndenge moko te tout ça la pe exploit ndenge moko te na wenge to beta na wenge biso tout mais ba vers wenge ba yebi qui est Ferré qui est héritier qui est Lacoste qui est Manda qui est Melia mais ce que le ndé ba dolo ba ke héritier watana benenga gaz le lope ko ya te donc o ya te na nenga gaz ya wona lobi moto na temba sana adem ya wenge na on la bien aza frère na biso wenge asala rapide makambo danger na clan wenge parmi ba jeune baza lelo aza ye moko taza na Fabregas o abimisi génération lelo ba sa succès ba bina filé ba Bekam ba Ivotor ba bébé Bouchou ba Yamado ba 3 jours omoni to na posa makambu ya bien na clan wenge dobio yo Liverpool ba gaite biso pe ba Gaulois to na problème na bango te bango moko ndenge babandela makambu na bango ba ndinga ya sukisanga là na lo bananga au nom de tous les Gaulois tout ça na problème aucun musicien moi Congo pour faire la bêtise dans tous les nzembo ba musicien Congo pour la relaxer ça na problème na ba musicien Congo te na oba kufa na oba vivant to beta vie profite en vie to beta gi maman mbila belle en vie to beti maman beti masiki na kufa to beti maman mbila belle en vie to beti papa qui restait mené à kufa dans le seul musicien congolais on le là akoko se pelisa Congo mais miso ba congolais le mo pe to moni wana le kaki bemela landi pe ya mo bo Charlie Prince Albert qui non moto bazwa qui na conseil ya déplora qui abi que fallait ki bazwa bangonde basala ba blog wana présentation faire rigola parce que faire rigola to rappeler ba turum mesike banana parce que comme moto azalaki wana aki alors terre penzate parce que ayebi musique à Congo bien te Charlie Prince tika agitation voilà Charlie Prince tika agitation frère oza frère na biso tokofanda te biso de l'équipe de la TV1 nous Bangola ne balanda biso yebi qui est Liverpool qui est couvre les Gaulois qui est Mukantombolo qui est Tracy qui est Charlie Prince o biso sala ka Charlie Prince on sala ah il habillé pas ça là on sala monter ya côté ka billet te biso te ki billet pour na papa Hervé na papa nanga kufi na te ka billet papa nanga papa nanga kufi le 15 juin to kataki campagne le 23 juin nga na teka billet papa nanga ko nga na salle nga na sala millier ba Gaulois Charlie Prince a ko sala monter tika agitation bibo tiki faire on sala ba gaffe pour te 21 ya o sala ba gaffe ya on a mis agitation et Laurent tana sa muninga na yote maman Laurent sa muninga na yote voilà Charlie Prince na ça Charlie Prince ndeko na biso nani o utai Côte d'Ivoire
Oh, d'accord, tu vas présenter journaliste na biso. Kombo kimi biso. Willy Dumbo. Willy pesa muninga na yote. Oh. Et bon, Charlie Prince va à niveau mon Willy. Charlie Prince à niveau mon Laurent Tanas. Laurent Tanas a bandara ma TV. Charlie Prince Azara. Charlie Prince te bien la TV le bilobiat. À ça était 15 ans la TV. Vous faux. Tout sur les bitoyé manit. Il y a des missions que Moussala on a la salaka pour n'a pas perdre. Charlie Prince a rosala on te dit que pas roya bamutu à lobby va dire n'importe quoi naïe. Maintenant si le terrain ba golo ba hôtel biso na biwa pas pervé. Ba hôtel biso ba fanda ba tambonga pas pervé. La vie que biso to l'équipe à Charlie Prince na esprit qui m'obali. Biso kiti na terrain biso teki billet biso to teka billet na makala ngaba après to ma rompe ngaba landa biso mbangu ba saper témoin jour ya bamusée qui ni on équipe ba saper bana makala ngaba tant to mi rompe ngaba vike to na na mituka ya beka to zalaki na ba produit ya beka to zalaki na mbongo to na teke la poso sombi bouteille mo to pesi billet ezali so sombi bouteille mo ya Heineken ba pesi yo billet on sombi bouteille mo ya Guinness to pesi yo billet so on sombi billet ba pesi yo bouteille ya Guinness to Heineken so sombi 3 cartons ya Heineken to billet vieille ba pesi yo 3 cartons Heineken so sombi pardon so sombi 3 cartons Heineken ba pesi yo billet VIP so sombi billet vieille ba pesi yo 3 cartons Heineken to 3 cartons ya Guinness to carton mo ka lef so balanda bilonde balanda biso na ngaba tango to ngaba to tambola bena makolo tango to côté université to banda depuis place université et bandani to banda ngaba makbo eza ngambo makala to ko mana rond point ngaba ba shege ba kuluna balanda biso mbango ba saper ba kota na mituka biso na ba ngaku to ayikar mo ngai mu ko tombolo agent moko ya beka ve na biso blaze nsaya on a kumba voiture to pesi bébé de boisa ba to wela mutuka ah tolongwa donc musalo biso sali mutako niyango azati niveau auto memeli marketing à papier V na niveau auto ke na bagoloa eza ba système à mikolo ba système de jeu ba Paris Saint-Germain ba betel ba Real ba Barcelone ba Marseille donc ba système de jeu mikolo j'ai changé comme sur ngobeta concert yeba ndenge oteka billet yeba ndenge okosola na population en plus ba nani ba oteka lo billet au moins ce niveau place toqué mais ce qu'on a n'enga olo bana n'enga bien n'enga toto makana n'enga ba concert au moins ici soit de la forêt mikolo ko était mutu certaines personnes va se peliter ba tourner quelques questions par rapport à ba classement mo ba mona sur internet ba tchaki kofi 3e de la forêt bité ba tchaki kofi 3e to ba tcha ferré après JB après JB ferré alors il mis ba polémique ba tout soit que non de la forêt côté li faire à ça la blocage parce que ba fali pe ba beti ba sali ba plein donc ba stade ba nini donc il y a aussi ba statistique on a tête n'habite bino ba appuyer ngo bien bon pour na yo na lisi nyokolo ngai na appuyer le côté tout le monde a moni stade à faire ndenge l'équipe tout le monde tous les Congolais talinde ferré to bandaki moni stade à faire et diki ba tebele et le ngola biso mutema mabe nga na déplorer na olela donc na mona neti on dirait Congo bozo linga bozo msamboka si kotala niveau neti na ya mo mukena mamba Charlie Prince a collé dans la TV le bique faire le bien français ma bien le bi ma bien faire ça li gaffe aussi ça la gaffe ya le sur na niveau Charlie Prince éviter combat pas perver na munoko na yo Charlie Prince na bengo tofa Charlie Prince ni c'est respecté on la famille aux ana mwasi on la bana aux ana ba cousin ba cousine ni c'est respecté éviter comment pas perver na makamba mike oyo bagolo bayo ina yo bagolo to na faux monde ndeto lo baboye to respecter muto aza ikolo na yo tango zo lingo tsa biso musapi na munoko biso pe to tsa musapi na munoko mais to na respect na yo za na respect na biso to yango le monde na Charlie Prince aleki ni couvre les gaulois aleki ni Tracy Eleza aleki ni muko antombolo aleki ni ngai aleki ni analyser biso to lataki mama papa vient na mutema alobi biloko ya sala ya pemi na faire gola sala nini ebisanga comment nzembo faire ayemba to betsa faire concert moko ya 1000 dollars ba kota na mongo na asala ni era kuta faire za faire ya kuta faire abeta ba 5 kg abeta la wenga abeta Bercy abeta double sénit abeta Palais des Sports esa agitation ya Willy na Laurent Tendance baba ninga na ote quand Laurent Tendance banda TV yo za quitté to sola bien
donc nde toyesi ko na makambo poser la question makambo ya les rois de la forêt lelo nde toloba boye tous les Congolais bi niveau ya wera na songa ndenge tobengaka ye tous les Congolais bi niveau ya wera son na musique ya Congo na mona bi wera lumière et gloire pour na ba vérité na yo zama batelo sous plus de 10 ans 20 ans tout monde a rayo papa chéri lumière et gloire zama batelo sous plus de 20 ans 15 ans 30 ans 40 ans tout monde a rayo lelo to sawa batanga ba musique ya Congo ba mona na poisa ba bi nga on a sur le monde dès le matin ils ont un concert moto beta to rattraper biloko na bango tout masala là concert à stade de Manfi la mitu ba ole wana de ba ole la ba ole bate ba ole la mané ba ole ba diversaire ba to ba tcheki net kende ba sous-estima qui ba ignora qui ba minimizaki net banani mais ba bato ba diversaire ya pas pervé banani ka ba diversaire to yeba diversaire pas pervé ah tout na posa tête pesa tout importance mais na biso ke au moni bana wana mike ba ole keleka ba TV ba tindaka bango moni muta tindaka bino to yebi bientôt là to dénoncer muta tindaka bino au moni mwana wana ya makelele ya muke o vena biso rambo azwaka lelo ko ignorer vena biso Koffi Olomide avant ko ignorer même vena biso Selo Skama mais ma na voiture à l'époque ah il y a sur le baba de génération génération mais c'est le du mali bosso ya mwana wana ya bandal c'est le acte nda poto non mwana na bandal ke poto te vous avez ma preuve non ma preuve ça moi c'est la wenge ma preuve non ça yeba kota yeba beta peta lelo to sawa to ça débattre ba to ça débattre to solo ka ba nous fa mona question na tiko fonga pena songi ozongisa no OK bien mais la mise au peuple congolais congolais comprendre nano za la souci musique ya Congo na wa yero boma musique ya Congo lelo mboka mbamba taka ba sud africain ba le stade ya Ferré stade d'affaires betami sans sponsor stade d'affaires to betango stade de Marty ba sala ngona compte ya FIFA na compte ya gouvernement congolais to ya ma francophonie déjà qui menacé na mboka tu continues à rien sponsor stade d'affaires sponsor mon côté ndimeli ferré qui a ça plein on a déjà bango ba sala ba campagne faire la activité faire la fanatique faire la nzemboté les autres moni journaliste guinéen pour la Guinée Conakry alors la mamba ferré alors peut c'est exemple à faire et pas un peuple guinéen que bon ça la mamba ba peuple congolais ba liga ba musicien na bango papa faire un petit stade to côté 16 heures faire respecter le mode du gouvernement congolais. Baba gina sima. Il y a podium na marqueur to tchamba touté. Pour ba tchamba marqueur à sika pour stade de la francophonie. Ba tchamba nouveau marqueur au total la Ligue des Champions. Quelle place va oui côté là. Quelle place va le côté wana te. Stade na biso ba boya ki to fa na sima marqueur. Après sima marqueur do fa na raté pour podium. Kasi ya bango ba do fa na. Ba fa na te bango ba sa ba to sima te. Biso sima ngo boye na woti na stade. Biso to ba to liboso total faire liboso. Tu vas te simater. Tu es simater dans stade bon sima pour de montagne. Oyo kanini. Il y a importance à la qui faire avec Rumba congolaise de 1960 à 2023. L'image mobile du Maki on a habité ce qui est concerne un Virginie Mangam de là je ne sais pas parce que a affirmé on mais image du bien voilà ça fait rigolo sur un commandant à la police alors tu qui va nous sauver que ne faut pas fouiller là-bas pas. Et là on a dans le bilangoto. Oh, neto kenda stade de Martyr. Oh, akota na kati ya lupango stade. C'est que la kisibi biye baza. Omoni eza bato ba yé pour pas détruire musique ya Congo. So ba vrai congolais le roi biso na binobo. To sur la vérité. So ko na lupango stade c'est ko na biye. Ata match à lupa. Bato colonel Kasonga zaro lobela. Déjà dans la bato ba linga ba manquer autorité mboka. Boza na bino ba essentiel. Baza ba essentiel. Essentiel beza azalebe muto mabete. So essentiel c'est kozano no. Pozo na deux individus des imbéciles. Na ko mabete. Te ba linga wa individu. Baza ba individu, baza ba imbécile, baza ba essentiel. Bon, déjà aux la carte le pont au stade, c'est que aux la carte stade. Donc je n'ai qu'à connaître qu'à son pendant ça batou. Que bon c'est la faire à quota. Comme nous boza on va faire la porte beaucoup ta pour créer embrouillement te babo avec étouffement faire coco ta faire dans stade et ça dans réseaux sociaux koyemba faire et ça dans réseaux sociaux kobima faire et ta bagola et ça dans réseaux sociaux les gens concert ont été de betango faire à côté molili
podium eza molili bato bazomona te molili concert eza ya mo ya journée boye nde to ba héros nde concert ebandaki donc il faut kozala bato mitemo mabe mpo bolobake donc bino bozokoakize na colonel Kasongo oyo azalaki mpo na sécurité ya bacongolais bakino na stade keya babi donc omoni teke bozolinga bobebisa na colonel Kasongo quand même nanu bulo na ye omoni niveau ya moto ya mabe donc bapolisier bazalaki wana bino bongo bobebisa bapolisier wana bulo na général Kasongo po colonel bapesa mot d'ordre ke bozela fera kota après bino bokota colonel ayaki libanda teke na porte ya monene alobake tofongola porte bango babike ekende na bulo ndeko babike po fongola porte bakotelnoko bamiyebi te mpe bayebi te eza palpite na agitation mikolo oyeka na agité baza agité te omoi te bakomi agité biso oza siko calme bango babeta te mais ce que ngana tuna lo mo boy yo mambo aya ba billet to moni ba félicitations parce que ngana zo mona ba image na carnaval les bando te ka na bande retour boza yo ta mona bango parce que remettre on sutara déjà malé mais ce que eloko moko boy ngana tuna parce que na ba yo lobi ke guerre on lingi te za agitation ba spectacle mais bango lobi mishka lobi ke bango eza le seul stade au bango bateka bien malgré tout mboule bomba bango apesha mais oh bino obeti bino ba fali ba beti pa ba faire wenge ya ba stade mo boyo fele bien là ye biso na ye moko jeune frère wana jeune frère et petit musicien jeune frère et petit musicien ce petit musicien eza na bato beta na wenge basisa formation te toya pe na rano otunanga bango yakuta lobi ke bolinga kute po akodevelope lomusu ya fero ya mwana wenge amwana wenge wapi ya beta na wenge ni biloni ya fere oyo adefale biloni tala na bien a respecter moto na tembe aza petit moko moke aza petit garçon pour un grand garçon akoloba mambozanga tina te na tv fere na héritier bana problème moko te okotika no na soni faire à défendre juste un clan, tout un clan Wenge, tout ça satisfait. Tout un grand clan, bino sur la spiritualité, vous n'avez rien. Clan Wenge, mais ça là, tout va vers Wera, Basala, VJB. Na oh, les padres Basala, Wenge. Chauffeur à attaquer les escotokoya. Les agitations. Botique agitation, tomber tandoulé. Faire à la guise, c'est capable, après Wera, na JB, na Wenge, ça y est. Pour y être bêta zénith. Ye muta même misa la poto faire sala ba chikito faire sala ba nicodème ba misa faire ba beta la maison mère bon ba misa faire ba beta la maison mère on longo pas faire la maison mère aussi place nicodème oyemba pemela ni roi de la forêt et ça gloire et lumière ba golo to na gloire et lumière gloire wana ngomoni papa hervé ba pc opportunité na stade on moni faire rigola les lots fait rigola tout qui bien aimé sur les Congolais tout qui bien est la terre bien là le moment où on a bâti tout qui bien na lemba na ngaba na masina partout au kendara mbudi mimosa to comment timaluku biso qui bien est-ce que et là ça va bongo agitation mais to zongi na ndule na kata stade muto abeta ndule ko va faire na stade azate podium kitoko lumière kitoko abi au podium faire kana ke ngeko ya banini al podium le roi américain podium ngeko ya bataleka ke belé faire abeti ndule le roi américain il ko podium plein de gens papa faire abeti concert à le biteke oh mindele ba ko uta États-Unis ba ko ya podium ba uta Londres podium ba uti uti Brésil et nzela ngola te faire abeti ndule na Congo na ba ingénieur de son ba vient na biso Congo mon niveau na ba filmer ndule ba vient na biso Congo on a trafic de fiance na arrogance et ko mabino lobby la carrière na bino faire Alexis Kapole mboka ndé comme si faire numéro 1 après ko beta na stade na beta la fachi beto chez na bana na ye mboka ndé comme c'est faire mboka comme c'est numéro au moni petit nino zo lela nino yo ba faire la ndaba nino le au petit c'est yo tala gité ba to amona ba tout ba mona vidéo nino la Côte d'Ivoire avant matana car ba tuner ma stade à faire Robin rien à dire et le bien été total à rendre au tali ba to ba lela neti ba da vidéo
baolela ouais mais libango to on est en souka Diamond baolela Diamond a sengi remix à Bisorbi Clan wenge bayaka na ndobolo faire na Bisorbi lelo bisanga type ni l'équipe Bisorbi Nzembo ni ba kongole ba bete l'équipe Bisorbi babi na YouTube nzembo le ki ngo eza kuna nzembo kana YouTube ngona etala matoza ya falina ya inosbi te ndingonanga Nzembo moko otala mana bino YouTube ya musique normal te Nzembo faire otoke na YouTube te batu babi na mindele ba chinois ba japonais ba américain ba coréen na Congo ba na Mike na France mama YouTube te YouTube ya otela ba musique à réseaux sociaux le binde on a biso bina filé réseaux sociaux Liverpool la ça gaza danger pour les réseaux sociaux boya l'aise boso moninga moi Liverpool on a des bizarre sur biso dans les réseaux sociaux tout monde moni peut-être ensemble à jean ya Balman pour voilà ta mikolo basket à Adidas nous a Gucci mikolo ya oh eza Gucci eza nini gilet par balle à Gucci là les japonais moni que en réalité ba gaulois tozo vivre ya te que gaulois mo boye au vivant raté ba gaulois to vivant papa na biso faire gola asa ma moye monana. Merci beaucoup Liverpool. Non, il y a un chité. Agitation na bino na bisoté. Awa, tu es na biso ma comboté de tanga ba komba ba. Les rois de la forêt, on sur la musique à Congo. Les rois de la forêt aza muninga na bisoté. Bisoté na Afrique te bi o weraza. Na o weraza là. Même na Congo. O sinon le na TV o boya wera. Et Alexia le bec parce que il y a le bic de la forêt à Mukolo mais na mambo taliba yebisanga mwana wana ya bandal na bana na ye agitation et koti makasi mo tazongi sina bandoki bato bafinga yo biso bagolo to aso agité donc muto zo lo balande bongo mwana moka muke misika Kongo za na place te na misika Kongo za na place te tala ndeko nanga mwana misika Kongo lelo bo aza na place te place eza te okenda na tala okenda na Cameroun oza trophée moko boye ya lokuta trophée za mbongo te eza mbongo esanga sola kisasa zani kisasa yebi ndako ni ya valeur lo wabo eza te tosola be bapale ya wapi ebisanga ya wapi atonga lo wana ti inde 3 eza te tosola be ntango ozo batrophée faire la vie réelle ala pale la bon marché bomonaki yango Alexandre baki mabe ayebi eloko te c'est yuma mwana wana wese aza mwana moko moke ayebi eloko te eske yebi makambo ya biso bato wana tv toyangino bafanatike repa la zamba nasalaka repa quartier la te nasalaka repa bcbc avant toya batv donc toyebi histoire na bango moko nayebi histoire ya faire bien ndenge ve na biso tookola tomwa ndenge ve na biso azo évoluer la consulté de Ronald. Ok. Donc on a tout le monde des grands poètes à bandi ça c'était dit tu as zoomata. Donc dès toi boye, ouais raza muninga la bisoté, veji baza muninga te ve rappeler si classement ou est correct. Qui na makambo ba stade de martyr. Les ananu ngai ouais après ndeko na nga jibe après petit na biso faire gola. Pour faire la petit stade aina moi ba baruta ba changu bakaluka bamakala bamateke basoya makolo na babanderole moi biloko esali ke faire confirmer que ya beti yango makasi koleka bango mpe amati moi 16h devant peuple congolais sikoki koboya mambo wera alobi mpo le roi de la forêt babete bastade wana ya bamoi bato bauta bachangu bamakolo baya ndeka apeti yango faire asali sikoyo ebisanga sikoyo wera ntango aleki na tv so faire na génération naza numéro 1 bato beti bastade yango na wera tie 3e po ezaka ve wera atondisa stade wana nyonso baimage eza vie jibe même ve na biso faire gola atondisi stade wana nyonso akoti avant mpe arespecte banorme ya stade yango nomoni bave ya mikolo batie ye numéro 1 na génération na ye esili nango. Merci beaucoup Liverpool, je pense que ça n'est fini. Tu vas vraiment la souka on a évité. Bambote sorte mode de la fin de la fanatique tu vas golo tout va la biso déjà le 28 juillet toi la francophonie. Moi on va faire moni le musique à lokuta vérité bimi. Le 28 juillet toi la francophonie. Francophonie et l'équipe ouverture à Cannes. Francophonie bon yo est-ce que tu le la francophonie na Cannes. Francophonie dans tous les pays francophones tu écoutes dans stade de Martin à 20 000. Na ba Canada ce que faire la moto en bêta wana. Mais est-ce que yo le bani pour faire le numéro 1 mais tu la francophonie. Bino le numéro 1 la francophonie. Numéro 1 va pays francophone pardon. Numéro 1 va pays francophone. Parce que le francophonie est Congo. Pas sauter.
bazoka soza numéro 1 basani bakozwa yo faire egola le 15 juillet toana FESPAM ya Congo Brazza oyebi te ya FESPAM mpe ezalaka lokoeza monene ezali na monene donc faire egola na millier ya pays francophone oyo faire numéro 1 oyo batutu bamoni ke faire numéro 1 siko na mboka na biso Congo moto aboya aza te moto akontredire okontredire no ndeni misika ya kitoko bokumba moto ayembi papa Kester papa Madilu papa Pepe Kale papa Kofi na Liverpool pe sambote parce que miska lobi ke koyemba wana kuta yemba boza malibanda wana aza yo to meta masolo ya fere awa na ba vewera otanga mwana moko muke wana mwana moko muke pour votre information dans la PD pour votre information moi na notangi kombo de on a dit le matin aka PD to biso ba golwa to na biso ba PD te yeba na muto banzile na biso ba golwa identité so tali golwa mais ça moi sur avant parce que déjà nga to yoro pasteur de l'île Salobe le moabi ke loko ya regretter zaka ke faire gola 5 minute de silence pour aller muto mutu PD mutalibo mutu PD oh après ce type je suis pasteur pour faire de la nation nous avons le bataille à mon pendant to sur la mamba bien to moni ne le bobo to sur la mamba mais on a dit na ngaiwa aza mutu aza pe PD ce qu'on a mis on ngala sur la mamba PD ah non jambe même en ligne te ndi to aboye répétition na biso toza toujours na ma campagne na nguma de arrêt Cardozo Mwamba espace jardin d'Eden tozala chaque mardi et jeudi na ma campagne mardi au lobby tozawana la répétition na biso ezongi normal pour préparer FESPAM pour préparer nous la francophonie mon niveau biso OK après wana to na Bercy so te beti sko Bercy ba olela le wa bana moi mikepo faire tant on va faire à 5 concerts à minene été mais faire à plus de 10 concerts à minene au ba congolais ba talaka tu as mis le ce que ça va et qui est dans la rez-de-chaussée et bien rez-de-chaussée Liverpool merci d'inviter Bambote parce que tu clôturer déjà merci na ba gauloise ba tutu boyaki na stade nai na bino moko ya bino ya ndako tu as défenseur moko toi puissant et tout ça fort toi non ba jeune toi na moyen makila ah ouais donc mutu peni sala c'est important ok merci beaucoup je pense merci que papa na Queen Ninga le patron de TM service boté ma mère Oliver Mukawa yemoko nature Mukawa na pesi mbote na masa na NBA Ibaka mais basketteur abetana na Tunisie avec Randouléa les padres na pesi mbote na mère na biso Sandukoti Geita Sanduku Venanga chapitre en province à monter maman Mimantika Midor aux États-Unis Bambote Belé la pesi mbote na Issa Aounga DNF mwana Tchango le boss na kata Suisse na Zurich la pesi mbote na Matete la Gauloise na Suisse la pesi mbote na papa Soule Bangala na Zurich na Suisse Venanga Sami Pedro maman Dorothée Ferré maman Bota Bera de Prince de Zamunda mère Nabiso rendez-vous le 28 juillet na francophonie le 15 juillet na FESPAM na Brazza pour consommer la Dynastie volume 1 meilleur album Tala Banda to Misa volume 1 Tilelo Tala Bango depuis Misa Banzembo ya vie et ça Banzembo Dynastie volume 1 volume 2 ce que Roya Mabé yango moni to lo belé te pour consommer stade de Marseille pour aller au Nasukia. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça en est fini. Un grand merci à Roméo Mouchano Azanki. Au fond, on moulin derrière la caméra pour voir mon Liverpool, le sniper, aussi que pèse la par rapport et bah fanatique. Tout au balingara bonne musique, surtout au balingara Golon des catholiques Sarabino, l'histoire c'est dans le milieu du village. Les propos tenus par l'invité. Ça n'engage que l'invité au côté de la Moutoute Boto à Liverpool sur le bas. Un grand merci à Julien Semboni, notre DG. Hervé Kabamba les cordons. Je pense directement à mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre mon soin. Aya Djojongo Naïmen et avantageuse patron spécialiste. On a Chico Lubanda, des fois maître, mon lobeli, Yabana Funa, le futur honorable Chico Lubanda, des fois maître, il y a Simon Bidi, Zikash, Rodrigue Matin de Master, il y a Aziz Alou Poussana Salo, Chico Zali, Chuna Chanel, la parisienne, moi c'est un ami, tout le monde a dit, on m'attendait, vous s'abonner massivement, parce que vos commentaires, ça c'est un plaisir, Maître Carole Chaminga, le génie du barreau, je pense qu'on se revoit à la fois prochaine, quoi. Bye.